On te trouve quand même assez réticent en termes de featuring. Non. Ça, il ne faut pas être complexé en ça. Quand je dis toujours ça, chacun a sa conception. Moi, j'ai ma conception à moi, comment je vois les choses. C'est ça. Voilà. Comment je vois les choses. Pour moi, la rumba, c'est la rumba. Moi, je respecte la rumba. Dès que j'ai l'album, j'ai album de rumba, j'ai featuring, j'ai na musique profonde, il y a Moutili, voilà. Personne n'est comparé à la fille. Ça, je te dis la vérité. Ça, je te dis la vérité. Naloba. Ok. Da solo. Mais faire la makani, aucun de moi. Alors, c'est reconnaître grand patron. Voilà. Mana samboli kolo ya mbomo. Alors, maman a l'accès au final. Voilà. Abondamment la famille pauvre. Voilà. Mais quelle chanson! Voilà. Quelle chanson qu'a fait les chante? Mais il y a répété la faire les Blaise Boule à faire l'équipe à Boyema. Nani? Faire l'équipe Blaise. Ah. Pourquoi ça m'a un million? Nayebi loba ko abeta ka biloko loba ba vérité. C'est vrai. Blaise Boule là jamais avec on a fait. On est 84 filles à Zalaka. Mais on est boutonné. Adolphe Bazalaka. Adolphe Ouellasson. Peut-être JB Piana. On a attaque. Avec 4 n'a pas de bon père des Zalakate. Zalaka va clair là-bas. Oh, n'a pas 4. Ok. Alors faire des Bazalaka, mais baïba na kati. Faire des Bazalaka. Faire des aïko yebana. Nango ba Panzani. Ok. Akei et pas ya Ouellasson. Des talents oué. Faire des komima. Des faire. Comment on dit? Makila il a nama. Ok. Alors ça na moi na Marie Misambo wana il faut pas bon de ma case parce que Makilo a célibat et long. Ah et long on ne t'a parlé déjà. Na hein? Maman botaka banaki. Oh abana tu comment na bande kono mususu o bazana musala ya Nzambe bakomi koteka nde basi. Donc pour dire Denis Lessi aujourd'hui Peniel Otoye Badia Zaki mwasi ya Michael Mbaye o ba divorça mais lelo ya lobiki azolukela mobali na ebito koloba. C'est la honte de l'église chrétienne. Même Mike Kalamba a regretté qu'il a eu une semence à vie dans la personne qui a moins surprenant. Nini a regretté. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Congo température, et na mo pepe asika. Ya tobina e Congo température. Et na mo pepe asika. Ya tobina e Congo température. Ibula muyaka na bango nyonso l'homme de beta biloko, l'homme de misala e nena o senga na bandeko ba s'abonner massivement awa et ko sala kitoko na elenkanta moi héritier Ibula. Je dirais aussi merci na bandeko tout ba tiaka biso poids, bandeko tout ba faire propulser biso na bandeko pe ba sala biso ba prière surtout papa ya molimo o to bengi mon papa Chiro Kinouane évêque Chiro Kinouane. En tout cas je te salue mon papa et puis merci beaucoup aussi à Esther Mavakala Mavakalos Esther ya Mavakala. En tout cas je te salue, pourquoi pas à papa Papa Gérard Motema et maman Joséphine, couple Mavakala Mobima na pesi bango mbote. En tout cas le 10 octobre kozala bongo anniversaire ya maman Joséphine kozala kitoko na elengi Mavakalos biso to fêter à Kinshasa. Je dis merci beaucoup à maman Fanta Fofana, représentant ba Gaulois ba gladiateur nyonso, pourquoi pas une équipe ne Mobimba, coach Emmanuel Kalonjouette, tous ces bombali les motivateurs 9D78 Simon Kay, notre grand rappeur professeur ya rap Ototika na vraiment. En tout cas bandeko ba consommer chanson Djili ko sala kitoko na elengi. Moi héritier Ibula, je dis encore merci à Lucas Chiquito, le patron silencieux, Luda Christophe là, l'aspect des États-Unis. Merci beaucoup à acteur Rigen Samper homme vrai. Maman Jolie Kouete, je te salue. Maman Lanita la gabonaise, Nelly Tamboué, pourquoi pas à Belle Brida, Jessica Djenga, London. Aujourd'hui moi héritier Ibula, je dois recevoir pour vous l'homme de Dieu, alobara bien, asolora bien, apanzara pen teke kitoko, ayebi koloba makamu nyonso elekaka na mboka na biso, surtout na culture congolaise, surtout na monde pastoral, azawana pona ko éclaircir bandeko nyonso o bafongola misu o balingi makamu nyonso ekende liboso que directement je le dis prophète Ngefa Losako
Nzambe aleki bango nyonso na nguya pe na monene tobondela Nzambe tata natiki émission maboko na yo yanga bita kos na yuda donc le boko mokolo ezala kati na yo otiki héritier ibula grand moyaka na maboko na yo aza mpe moyaka monene ya solo pesa ibwaya sagesse science intelligence la diaspora sur maboko na yo batela bango songa bango balesaka biso batelaka biso maboko no ezala kati na bango yawe obandaka biso mpo sukisa na biso komona tata mpe na mwana olimo santo amen amen prophète Ngefa Losako nzambe aleki bango nyonso na nguya prophète Ngefa Losako mbangu pema prophète Ngefa Losako zwi moninga sekate prophète Ngefa Losako soki odi makako na zambe eba ete pota liboso ezali yo. Voilà, on est là. Le sac au prophète Ngefa. Prophète Ngefa, le sac au. Voilà, merci beaucoup, c'est ça. Et tu as dit moko, prophète Ngefa, le sac au. Chokoli l'onde mokonzi. Voilà. Chokoli l'onde mokonzi. Donc on est là avec prophète Ngefa, bonne santé. Santé, ezali pena malamu te parce que na otaki hôpital tout à l'heure. Akota kota na biro na ngana mo arrêta. Tokosala ka boni. Pour likambo ya Congo tokoloba. OK. Situation moi ma passe ezali pour na zotonga église. Voilà. Tu vois na inachevé ce cas. Na katani mbongo ya kubisango ezate. On do sengi na bato nyonso ya bonne volonté. Batia loboko. Et ko zali pamboli monene o nzambe ya kopesa bako. Kola mama oyo Faïla, on décane, moi c'est général, on décane, maman Georgette, oh il y a ça là, soldat, goitre, bec de lièvre, oh il y a déformation totale, alors cette opération gratuitement que mon Dieu les bénisse avec qui ma partenaire naïe, on va mettre à ma porte, on va tiens un franc à l'amour, nous avons bien pas moulaye, parce que a sauvé Milimo Yabato et Béli. Voilà, en tout cas, prophète Ngefa, cette initiative va bien. Tout le monde qui soutiendra toujours la vraie valeur. Mais là, nous allons soutenir maman, nous allons faire l'opération, surtout les soldats, et tout. Mais comme on a bandé, on a mususu, au bazar, on a musala nzambe, baromi côté kande basi. On pourrait dire Denis Lessi. Aujourd'hui, Peniel Oto et Badiaza dit moi si à Michael Mbaye au ba divorce, mais le loi le bique azolukele mobali. Na ebito koloba. D'accord. Quand on a salé mission na Jérémie pe na yoki na bilili na landi. Il peut se passer. OK. Hein déco. Et ça passe parce que au dozo sala wana yo zo mona ba vie. Au moment la gloire na yo Jean 12 43 ils aiment la gloire du monde qui la gloire de Dieu. Il y a des conséquences na OK. Ah vrai. Alors peut sabino conseil. Nzambe basakana kana été. OK. Galate 6 alobi na biso na 5 na 7 alobi c'est que l'homme aura semé il moissonnera. Pe na 7 alobi chacun portera sa propre charge. Frère, Nzambe ya bomi Moïse. À cause de la petite rien. L'obana maïe a bêti. Nzambe a kikanda a kikoboma pe akundi. Nzambe a kubikisa. Leki na ngai, mwana na ngai. Parce que moi na ngai spirituel parce que Shiro tangi évêque Shiro, azali évêque na 4 NR7 c'est mon frère. Voilà. Hein? Vous avez surtout membre fondateur, dans la confession, moi je connais les types en profond. OK. Hein? Na makambo sur le kalelo oyo tolobi pesanga le sac au papa. Le sac au prophète Ngefa. Kambola na mokilo mona makambo. Yango tout le monde yango. Comment un homme de Dieu, loin de Dieu. Soki na kamati na Philippiens chapitre 3 verset 17 à 19, soyez les imitateurs de Christ. Est-ce Christ a ça qui commission à Marie Madala? Na Marthe ba bazali basi anduma. Hein? Beta biloko prophète Ngefa. Est-ce que Yesu a salari commission? Il y a Zézabel. A salari commission il y a Rab. Pona nini tozana libunga munene na musala nzambo esambwe. Frère, je te dis aujourd'hui, je jure. Basai na nzambe
ebele ozoyoka bango ezaka moko ezaka moko ezokota ozoyoka bango lelo nyonso plupart ce sont les salles dans Zambie, il y a internet. Oh, il y a internet. Il y a internet. Ce sont les gens même qui n'ont pas d'église. Voilà. La mission d'église est quand on a 5-6 personnes dimanche. Dans de l'espèce d'église, il y a comment pasteur internet. Ah ouais, yo mon il y a rien à bureau na ngaya. Na okumu sa bureau moto parce qu'il y a pas condition normale. Voilà. Ça c'est mon bureau. OK. Sauf que si moi écoute l'église encore. OK. Ça dit quoi? Je m'organise petit à petit. Petit kabosoto. OK. Mais que la vérité de la part du Seigneur. Tozo kende wapi. Voilà. Petit, mais tozo suka wapi. Ngai nazali d'accord te na bateau bazo semisa dikabasa tozo finga nzambe. Comment un pasteur? Moi si on est na libungi. Asali ekobo. Na moni mama oyo na poto na zu mobile bazoli ya to wapi wapi. To mona ki agenele ba Dubai peniel baningi to et ekufi. Moi je suis à bikini, arati bikini, soutien noir bikini mi pede minene kwa ntula. Pour lele kwa ntula. O mona ki on. Na mona ki on, mi so mande tobuka. Hein? Na tali on. O tali teke homme de Dieu potali. Homme de Dieu mi se kufa na kwa batonde. Hein? Hein? Et puis le maman zongi le sur la Kinshasa à sa commission ya libala. Tozo kende wapi pe tozo zonga. Hein? Ezali soni munene na kati na libota ya Nzambe. Frère, eloko yo komona femme musulmane akosala yango. Eloko yo komona femme bouddhiste akosala yango te. Mais église de réveil au sala yango. Eloko moi si ya catholique ya sola fermé akosala yango te ki bangiste non et puis protestant non. Mais église de réveil au sala. Mais Nzambe bazo benga biso yango. Donc yo pas binzambe. Moyaka mo afikisa ba yaka. Kasi yo lobi yo. Beta biloko moyaka ye. Yo lobi yo Nzambe. Moyaka mo afikisa ba yaka yanso. Voilà. Là moyaka journaliste. Mais moyaka afikisa ba to. Voilà. Ezali o ataka sirage. Voilà. Voilà. OK. Journaliste. Voilà. Tout à moyaka. Gouverneur de la ville. OK. Professeur oyo nani Théophile Mbemba. Théophile Mbemba. Moyaka. Moso kudia puanga. Moso que yo la parle moyaka non. Kodia. Mais sikoyo moyaka ndo ya sirage. No ya boutique ya mutu. Fikisa bango. Voilà. Mango moko ya moi ça fikisa la bango nyonso. Voilà. Mango so va boulate. Ce que nous voyons aujourd'hui, messieurs, c'est la honte de l'église chrétienne. Même Marc Kalamba a regretté qu'il y a eu mais semence à vie dans la personne qui a moins surpris. Nini. Ils ont regretté. C'est que peine la zone pour là. Ils ont touché même parce que pas dans la carte. C'est ça. Voilà. On donne ce qu'on a. Non, c'est ça. Tant que yo yei. Alors on va pas kana ngomba. Sur la négociation, pas solo là parce que bana kadi. OK. Bana naté mais bana na bon terme yo yei commission. Il y a moi si, il y a ma caméra. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Mais mais prophète Ngefa par rapport à Rota la paix Denis Les Saza homme de Dieu, ce total par rapport à Bamaï Kalamba Denis Les Saza moi. Koloba Denis Silikolo oyo nasi azati. Na musana Nzambe oyo aleki oyo nasi azati. OK. Parce que Bible zo bisangai. Nasi na mabeli. OK. Oyo abotami na mwasi. OK. Même Yesu abosa na mwasi moko aleki Jean Baptiste na monene. OK. C'est pour cela que na mabeli Jean Baptiste abatisa Yesu. Na Nzambe Yesu azali Nzambe. Voilà. Mais na kata comme monsieur. Moto ya bombe soka bongo ni motema lelo aleki Jean Baptiste na monene. Ça dit quoi? Likamo na na tamu na yango. OK. Voilà. Dans Sandi Bino, Apocalypse 3, verset 15 à 16. À Sandi Bino, nous avons forcé ce qu'elle a par force. Il y a moins de botaka, des gars, quand on a ici, qu'on a un Nzambe, ma formation, pour nous détruire un Nzambe. Parce que Nzambe, c'est comme on attend. Quand on a que Mike Kalambai, Mike grandeur avec Mike Kalambai, c'est lui qui marche conformément à la volonté de Dieu, à la loi de Dieu, à son respecter ma commandement Zambie. Il est grand. Mais il y a une corruption dans le Congo démocratique, le plus grand de l'année. Deuxième père de l'église, c'est Papa Barouti, Pata. Dans le mois de l'église président SCC. Mais na nengo zo tanga bango mwa bo so to tali vraiment na nenga ba prédication na nenga roté ya pasteur ni Rosa Likolo. Mutombo même otagege. Ah, Mutombo. Mutombo, c'est un grand prédicateur, ce n'est pas au Congo, mais c'est un grand prédicateur en Afrique. Mantu bato ba chola ba to ba bimsa ba mbisi ba nini to. La prédication. Ah, la prédication. Matthieu 24 verset 4 5 lobi. Mingi ba koya na Congo na ngai.
bakosala miracle mais anga ite OK na prédication zo ba lelo na Congo soka telemi asanda se moto na prédication prospérité ndenge venant na koma mwela otale kiete akoma mwela ko mais continue à mwela OK ozomona Kabila nda comme ça mwela na boloko atia kai la vérité Kabila nda tia continue mwela prophète Ngefa mais je te dis la vérité continue bien ça côté boloko mobimba continue bimi avec handicapé OK ozomona na prospérité motale qui continue azati voilà na kolata bilamba motala kisi bato kolata bilamba parce que là propre azandenga na zale lobo elemi boy non c'est Coutinho Fernando histoire de Kabila OK c'est Coutinho Fernando siko akolanda nini Denilis Denilis Ntalandi Denilis Ntalandi il faut donner la vérité voilà ozomona et na bopeto oyebi nzambe na kobanga nzambe na Congo mobimba ezali ba pasteur mine katanga bango ko tokeko kela ni pata OK papa église de réveil voilà papa na Baruti OK tolongwa na Baruti tokena papa site Alwemba tolongwa na site Alwemba président ya protestant papa président Bukundu wao bango na mine ba poser ngai maboko bachela bango bato bachela maboko bango bato bakocha maboko tikali zero ba pelenge zero na ndeni zero na ndeni tanga ko mona ochanga maboko nani mutombo akocha maboko Njombo oyebi ngolo bata biloko oyebi ngolo ngolo na sende atoboli kaleso atoboli jupon atoboli jean akwetu awani obalu natanga mukuna nzambi wani nazotanga leo te olie abenga nzambi wani azobaka soi azotia na njobi moto atia na njobi atianga mabako tanga mosusu Denilis papa ezali pasi eza pasi ndeni babunga nzela papa prophète Ngefa Marcelo bombe ya grave Marcelo ye azo juge tant que avec épreuve Bible ebisi biso na Romains 14 verset 4 oko juger mon douté voilà mais nous condamnons les actes OK et il y a condamné l'église catholique OK c'est-à-dire science en fait on t'a encore dans quatre églises catholiques mais Marcelo a bossé église tout aux années on t'a bossé ngani catholique OK voilà yami balé Marcelo dans la bateau bambuna na bino bokitisa ozoko sandambe bokitisa kati na yango et ba or que bato otongele temple na ba diaspora bombe beta bilo dans eza bombe ko en tout cas eza bombe et bon soni ka futa kasi omoni mipende bani bisamo pambola ska mipende ya bati nyoso ndenge mokote te ya lobaka ne kaka akoloba pona nini prophète Ngefa Matthieu 5:28 avenait par le bis soki au lieu de ta moisi ya pam olomine kitoko osaye kobo na yina muta kote no te bozandenge bo tangela nga musuto dalo Dalo ne vraiment Dalo est-ce que ba makamba mabe ya mokilo personne pas fait des années est-ce que va ndi kuna mais na nenga masolo pe ndenge za okine ekenaka espérance pa rocha maboko est-ce que kakoti te waso boye se to tika soke to kate mission prophète Ngefa to kate waso boye to kate mission on a son nzambe azo kanga nous sommes là to yé pour défendre le christianisme OK pour la sentiment oyebi bato ebele bakota bokonzi na likolo te pour à cause de fanatisme Jacques chapitre 2 verset 9 nzambe azo celui qui fait la fanatisme Dieu le considère comme un agresseur voilà autant que na bato wana te basisi bato papa autant wana nani walo wana bina agene prophète Ngefa beta biloko bato agene yo mona prière ça que bongo wana biloko tiribo ya bwanga ba tiribo agene ko agene bombe agene biloko mibale
bombe mosusu agende tout agende na gende prophète Ngefa salinga pa mais siko ba jeune o ba ele logo classé bango na place ni ba jeune o ba ye ozu logo ba Moïse Mbiye ozu logo ba Mike Kalama papa a Moïse Mbiye ba le kakutu ba vie wana ayaki na sengo nazongi na mawa olakisi ya minene au nom de Dieu, est-ce que Dieu serait de côté de ça, petit ganga? Attends, mon oh, on a une seule vérité. Et ça, et soit bango. Mais biti nangai, babongwama. Joël chapitre 2 verset 12. Hein, nzambe na posa na bango. Voilà. Hein, nzambe na posa na bango. OK. Ba Bible sabili na batote, ba pratique moko mensongère et diabolique. Et Bible zo bisa biso. So mo ba acte wana, c'est Jacques chapitre 3 verset 15 à 16. Cette intelligence ne vient point sur le très haut. Il est charnel, diabolique et physiquement sexuel. C'est la parole de Dieu. Ah! En fait, Ngefa, ebi mamo beti awa. Mais nazo bisayo. Beti biloko mabe. Ngana na sentiment motote parce que moi je reste avec Jésus. Hein, papa na nataka ba veste te. Yeso la tsenga ba veste. OK. Na mata ba avion te. Yeso la tsenga ba avion. Voilà. Hein papa. Aki na mituka te motama kolo. Natamba na mituka. OK. Hein? Ya mona soki ni malembe te nzambe kotambola. Voilà. Aki okota nzela mi sato minei pona na zwa ce que dit la Bible Matthieu 16 verset 25 à 26 à quoi sert un homme de gagner tout le monde sur son âme. Hein? Jamais. Voilà. Voilà, merci beaucoup dans le tout-puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Pourquoi pas à mon président Bruno Lubi Kambonga, propre Sandra Angata, maman na Petit Bron Junior et Broly, 10 à match. Merci beaucoup à maman Magui Wembo, béton toujours, pourquoi pas DG, le plus compétent, DG Polo, pourquoi pas Yaya Pichu Botoko, Yannick Kayenga, la monnaie invisible, prophète Ngefa. Tout le monde, moi, Marie Missamba, au-dessus de Balana, vraiment, religieusement, na Manik, c'est Chipouti. Au-dessus de Lobani. Bon, là, on a Roloba, on donne ce qu'on a. Ok. Makila, il a normal. Ok. Mais on sait que moi, Marie Missamba, il faut pas bon de la makasi parce que Makila a célibat et l'homme. Ah, et l'on est balé déjà. Hein? Maman a boté à Balakite. Oh, à Balati. Non, 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 boté. C'est quoi, papa ya ba saki divorce non na mari misamo non OK mais voilà makile la ndamaro c'est que là on a aussi un homme de Dieu voilà on a beaucoup commenté OK hein on a aussi il faut akota ba prière kata molimo ya célibat OK bango bazaka babali mukebo sino bali na mbongo te bali soka ko oboye OK babali na keza kapona bien dans le mal OK il faut continuer ya mi balé ils ont le moto mon grave parce que moi si on se bat OK OK il y a du science na yawana biso ron na biso nini aboti to bonde la akene liboso abota sa famille na eza pona lokumu na nzambe non ayoki sa biso soni ko la peniel azali ko yoki sa biso ko la mwana Eliane bayoki sa biso alors yazwa nzela wana te ekozala malamu liboso na ko dans besoin éviter que rite akoya na berer o ba penel ba ko nango na ba Eliane c'est ça faut éviter ngona mais aussi na mabombe de pour mobile n'est pas un mobile millier ba boire pas ba musicien Fabrica Zayembaye bani tout mabe yango eloko ne sale matin parce que les kanini to finisa Yesu soni na Yesu ezo sala biso malamu te mais to tombe libala malamu to ko soutenir bango na ba prière ba kene liboso mais asala soni lokola baninga basala kite OK basala soni lokola baninga basala ita en tout cas prophète ko excusenga na million on ngana kotisa yo mais na bi ko za mutakala to dit ko sans passer beauté son a posé question en tout cas et ça langa bien te za mutakala tant bande ko musuba ko beta na mais moi tant muteka na musique lo baka moi mutie na bi bien webi faire rigola quand même musique yana tout na ka lo moko est-ce que faire azalaka na wenge 4x4 ou azalaka te bon tango wana papa moi c'est mon père spirituel papa c'est moi le père spirituel voilà on est 4x4 faire azalaka mais ba ne ko butonner Adolphe bazalaka Adolphe Wenasson Pedro JB Piana o bazaka attaque avec 4 na bango mbongo pe bien zalaka te zaka ba clair bana oh na bango 4 ba tout so ngo ezaka bien
Ok. Alors faire bazalaka mais bayebana kati. Faire bazalaka na bouton. Faire ay ko yebana nango ba panzani. Ok. Akei et pas ya wera son. Ndetala wera. Faire ko bima de faire comment mondial. Ok. Mais c'est quoi ko Blaise Boula bi non ta répéter na Ferry. Mais on répète na Ferry Blaise Boula faire avec na koyema. C'est on répète. Nani? Faire avec Blaise. Ah. Yoka kokot ça na million. Na yebi loba ko abeta ka biloko loba ba vérité. C'est vrai. Blaise Boula jamais avec quoi on a fait. Avec ça stratégie qu'il y a musique congolaise. OK. À part Madiata, oui Madiata. Le Zaïsemo. Ozoka. OK. Voilà. Pepe Calé Yampani. OK. Deuxième on a Ozoka Bonsusu. T. OK. Papa Wimba. OK. Voir on est Ozoka les Susu. T. OK. Ce que l'équipe bango nyonso. Et attention, il est en vie. C'est Carlito. Carlito, oui. C'est Carlito, il est en vie. Oui. Bah voir ba Carlito là ba voir moko unique au Ozoka yango. Ce que le mot wana c'est Ferrégol. Parce que Ferrégol là a décrit tous les musiciens comme on a connu. Ça c'est Ferré. Je te dis Bible yango na giré. Hein papa? Ouais bien, ngala ba musique à mokilité. OK. Batia ba pas battre. Maintenant quel komoko na pe kobati, na kobati na. Wa mutu ko oui. Kamato ezoyemba. Ala na chambre batia na télévision. Ngala na chambre. Emba ngayoyo 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 nga. Mais c'est extraordinaire ces petits là. Fallait un Nzambe. C'est extraordinaire. Là yo ka moto vocal boité. OK. Et si je peux comparer avec frère Carlito. Ferrégol là oui. Avec du frère Carlito. OK. Mais na yo ka bino komoko wana. Baba ba yo se batika yo. Ningonga ya montaba. Azo forçaka. Oh. Na ko biso bazo forcer. Tala. Même si vous avez bazali awa sans accompagnateur ayemba yemo akokata na tele ko. Ya solo. OK, mais faire ayemba kanyo o kande mbona. Azonga c'est reconnaître grand patron na yewe na so. Voilà. Ngayoyo ngana samboli kolo ya mbongo. Alors maman na l'accès ko finga te. Voilà. Abotama na famille pauvre. Voilà. Mais quelle chanson? Voilà. Quelle chanson qu'a fait le chante na quand c'est la polémique on a na yebi nga na condition te mais na bi kaka na condition na bi prophète ngefa na lobi boye yo na te la vérité te vérité na yo ekoboma yo pété parce que vérité kasi yo obimi site obeti biloko te pour mais na musique na musique profonde yo to ba ya batu ya mutili voilà personne n'est comparable à faire. Ça, je te dis la vérité. Ça, je te dis la vérité. Naloba. Ok. Donc, la musique, il y a Nzambe. Na ba yembi ya solo. Numéro 1, Carlito. Carlito. Numéro 1, Carlito. Ok. Il y a mi balé de Ningon. Il y a mi Sato. Moïse Mbie. Moïse Matuta. Et là, on a dit qui c'est Malonga. Oh, faut se mettre sous qui? Ah, t'es. Bana qui se. Bana Nzambe. Ah, t'es prophète. La chanson na bango et pas sur de côte Gegen na sia na bele. Oya l'équipe bato na tangeli yo bazate. Na basi. Oya l'équipe mari bisamo pauvre na bazate. Tilelo. Boba lombongo. Bazate. Lombongo ndo mobali. Lombongo emaneni. Mobali. Mais nakata bali. Bon Mama Chabani. Mama Chabani ayembaka te. Mais ayembaka. Mais na ba façon na zo ebisa yo te. Quand Marie Misambo chante. Oui, mais j'ai autre dans Zambie. Bon, moi, c'est c'est Trina. Vous comprenez Trina, on n'a pas Trina, elle est au là. Fessé, autre dingue là, Yogako, c'est Canine. Non, c'est comme ça. Fessé, Bandaka, Caraïvera. Pérez. Bon, c'est Nadège. Nadège, moi, c'est à la frère Toms.
bazoka ba renaissance ti renaissance kuna akota la renaissance na bete banzembo yo cartonné na bi renaissance na dem so solo ti tala biso loko moko yoka Denis Ngonde namoni pembeni nanga tata naleki mwa tata atoyemba oleki na naleki tata yo leki de voyage utapeta voyage namoni pembeni nanga bato mabe bakofulukisa ngai nazali eyo likambo na ngai eumeli papa nakolela okaba Denis Ngonde biloko na bokozo wapi baza ba monument vivant ok mais batikali nyonso biso tout ba kara ivera mpeleda bon frère Patrice frère Patrice ngaba Patrice abana ko beta bien tanga balite tango Patrice akomi na mbumada na Eva akoti na musuku betela nzamba kelolo mama Esther ela kai mama betela nzamba keote mama Esther beta midolo alembu madame na Eva akoma pelengendo prophète Ngefa na même sur la vérité na zo bisayo na lobi na yo je suis bon tosuka na bakisaka de foi Matou Samuel frère Matou Samuel ya kolelaka po basi na okufa ya lelaka mikonso ya kolelaka ki papa ya kolelaka na kolela tanga na mosusu José Nzita ya zwa Zulu Mumba kotsa na Congo la Zulu Mumba ya wana komi tutaka tukutukutu yo papa tika doke le bayake bakota l'église ya Nzambe fort l'église bayake enquête bakota bayake ba domaine nyonso côté ba pasteur bayake côté musique bazali bazali mal tant le classement tant le zabo c'est la réalité je dis au nom du Seigneur parce que le père de mensonge c'est diable chez Jean 8:44 dans la vérité voilà. Prophète Ngefa a lobby déjà vérité bandeko ba Rolanda parce que ba lobby moteza ko matana ninga mukele prophète Ngefa a lobaka kaka ba vérité ya lobane olobano ba bosse Bosembo tango tangelinga qui est le premier prédicateur na Congo tangi Lionel Mutombo mais malgré makamone mabe OK la tangi vérité il faut dire la vérité mais lelo tozo yoka makambo eza ko bima contre makambo elegaki na matanga ya mouchoir o Denis ça robimsa lelo yena pasteur Mutombo moi ba guerre ezali na ebité prophète Ngefa makambo oyo ya basali na Nzambe parce que bato belé bachaka ba espoir na bango pa na bino basali na Nzambe maintenant ba ko mona makambo boy prophète Ngefa ko lobani bon ngai nécessairement bible tindinga ite na juger basali na Nzambe parce que Romains 14 verset 4 la Bible qui a-t-il de juger mon serviteur si tombe il se révèle c'est moi l'internet mais bible pesi ngai autorisation ya ko condamner ba acte Éphésiens 5 verset 11 Denis les types manga Denis solo manga solo ba manga solo mais ba to mona kwa mon pépé bima azolo ba biloba loba non il dit la vérité on donne ce qu'on a oui bitango papa na kufaki hein pour ba introduire chef spirituel hein barego introduire motarego tia maboko ezali motoka ka moko motango moko ezana ezali papa Kilani Pata c'est passé il est le père de l'église de réveil na église de réveil papa ba misato tozana papa Kilani Pata tozana Mozi adi na bala pe tozana Verno mi balo ba kufa mbi ya kufi papa azaki mwana liboso na bango et puis bango nyonso na ba soni bazaki ba chante na kati ya Nzambe malamu alors ba ko bima ko sa l'église de réveil bimi na bato na misato mais tango papa na kufi nani babuto motu bazaki ba korisi ba soni ba korisi papa azali pourquoi bango ba boyaka papa Kilani pourquoi bango bapengwa hein batika Nzambe bakota na bakisi na bisimba simba hein papa hein yango moni babanga kati nai alors lokola yeso ki a pesa ki yazala ki de sur la dérogation ça va alors et le cas qui ba écarté de Nile c'est pourquoi à ko découvrir bango mais mouchoir ya moto mitoke ya moto ya ndoto ya moto hein parce que imposition des mains pour appeler ça pouvoir de wana sacerdotal pouvoir de pesa mi na bangote pour bangote bazali bana OK bazali bana ya mi balé nana doit représenter l'église de réveil
C'est Dodo Kamba. Président, c'est comme même 20 ans, président. C'est ça le problème. Pourquoi écarter Kamba, ça dit quoi? Dodo Kamba, ça dit étiquette. Il ne pèse pas. Voilà. Alors, c'est lui qui a contrôlé. Parce que c'est lui qui est chef avec l'église de réveil. On a Azo PZT. C'est mon avis pour les écarter pour Nini. Basa ba initiation là-bas. Ko kamata mochoir, moi je l'ai vu. À Pangousi, pourquoi appeler ça que mochoir on va pouvoir te. Azu mochoir là na poche n'est pas la nini initiation. Là pour moi, ce qui était passé en voyant dans les signes prophétiques, dans les 12 signes au zodiaque. Oh Satan ça la yango mochoir ezali yango ba biso betaka bato mochoir na ba verse bazo koya et ça a puissance ça dit quoi ba yebi yango te mais puissance on utaka panza diabolique ce n'est pas nzambe nalobi mais oui Bible pekisi biso Matthieu 6:24, tu ne peux pas suivre des chemins à la fois, des maîtres à la fois, ou bien moment ou bien diable. Voilà. Oui, Jacques Alobi Angona 3, verset 15 à 16, cette intelligence, cette puissance ne vient point si très haut. Il est charnel, diabolique, et avec les égarements. Mondaine. C'est comme Mitoki Azoa qui est moi. Atia, on a poche, n'est pas dans ça, c'est initiation. C'est ça les gens vont comprendre. Débattre sur ma prophète, il y a solo. Denis Salobé là qu'on a battu les médias. Mais il a dit la vérité. Mais Denis m'a bien à Salinine. Tango ya Sali yango, tango moni yango. Avec le ministère de Internet, il peut passer qu'au Samou Sanzam. Il pourrait faire ceci. Matthieu 18, 15 à 16. À Bengi Motom, vieux. Pas ni ko bébé Samoa na boy, il bosso abato tu bilo qu'on a pour na nini. Fils à malamu te père na ko fils au tiki ba père na yi. Pesa mon choix à tous les il pourrait le faire. Mais comme ça la télévision, par rapport aux gens qui va bénir moto tenir. Bah bénir pas moto. Bah bénir pas moto. Ah regardez soutien. Pour faire ci. On va bénir moto. À côté de Mosoukou. Mosoukou est bénir pas que télé. Et pas que télé bénir fondo de geste de même. Fondo dans diable diablette. Bah dire mo somo na gawana. Comment va signer na bango de. Signer ni. Et c'est faux. Et moi, je suis un moto de Tekokita. Parce que ma grand prêtre Bazouya. On dit Mangaya. Il y a un dernier signé à l'obé qui est en Mabé. À l'obé, oui, en tant que prophète, parce que le prophète, c'est lui qui donne l'ordre et l'équilibre. Alors, il prend la pensée de dire transforme le peuple de Dieu. Bako Sabinoté. Tous les signes, au zodiaque, 12 signes, ils sont significatifs. Ils sont significatifs. Significatifs, bien sûr. Mais sur le taureau qui est tu as bête mota pas aya sali obo you can see me asaka nini atomboli boy oyebi signor comment nango sali satan c'est bato ba musicien ba yemba to mona bango signor ba musicien ba yemba na banzembo na bango ba tsara boy sali satan c'est toi le maître de l'univers. Prophète John Ngefa on ba se on peut 12 signes de zodiaque. Donc il va dans carte vie, il y a diable à ça récupérer. Voilà, merci beaucoup. Tu as chuté vraiment une émission à Biso Prophète Ngefa. Mais na ebi que le minute phénomène combattant ils ont éclairé ma casse aux appels molobeli. Il y a ba diaspora parce que tchara bon pe na maboko nzambe. To mona ki bandeko ba telema ki tango équipe outi ko bima basalaki 18 ans na bokonzi ba kendaki parce que ba combattant ba telemaki mais moto oza na bokonzi aza bon pe combattant oza rapé na poto aza diaspora on pourrait dire mais le ba diaspora pe ba retravailler na gouvernement abaluka ndengeni au moins ni kana ba diaspora zani biso tout au telemaki Kabila ba Kabila aza étranger et oui ba Rwandais ba Burundais Bugandais ba kota na mboka na biso na niveau so si dans le village, maman d'infiltration, oh bakota, mais bien sûr tu vas la distraction. Un bonjour, est-ce que les vrais Rwandais, ce sont des Hutus? Ce sont des vrais Rwandais, ce sont des Hutus. Et bah Hutu bazara zolo, yo pas moi je vois Rwandais. Bazolo ko la petio.
Maman nangai batondoko Edoxy itojo yoga Edoxy on est où Edoxy mais comment me donner papa si monsieur yoga comment papa nangai yoga Ngefa Galaikebi Motodua de père et de mère vraiment de père et de mère Makamo sawa. Makamo yoga de père de mère. Yoga bisanga tonga mo yoga père de mère. Yatune. Mais ngana moni mami chibola. Oui mami chibola. Chinois. Mami chibola. Oh. Mami kakol. Mama kakonde. Mais chinoise. Nani chinoise kakonde. Na moni chef kutreme mabenge kuna tatu kishibidi. Kishibidi. Na kasai. Bazo même. Yo mona ki angote. Na tika parati yo du chef kutime. Mais chinois. Mais papa, na mona na parlement papa kufa mundele ko moni nani. Chalupa. Hein? Ah c'est filtré qui a été. Ah, Margaret Zoro non filtration. Papa pardon. Pardon yo. Papa toi il va Edoxy comment mundele. Comment mundele. On est là. OK? Est-ce que vous avez des pères et des mères? Des pères et des mères congolais. Na tout akatolo. Osoka. Yango to seni papa, likambo yo ba infiltrer ba côté libiso ti na kiloti. OK. Et kozala pas pour na to identifier bango peto bimisa bango. Voilà. Hein? Oyebi ke ba chinois. Hein? Na ba rwandais. Na mboka na soko ko la chiluba. Ah. Ko la mongo. Na so bisa yo, ko la kingwandi. Hein? Bah c'est pas la biso côté les belé kingwani bazo ko la et finalement osani ba roboti sabana na biso c'est comme elle d'origine rwandaise parce que toi on a problème sérieux ah omoni batuchi bazali banélotique bazali na mboka te ba utakoleka etrier ba Éthiopie kuna ce sont les peuples nomades batu anozoka ba etrier ba na Kenya bazana Uganda, bazana Burundi, bazana Rwanda, bazana Congo ao. Ozomona, sur place nyonso bazalaka, ba éliminer ba autochtone. Ba ko bota na bango, ba komi majoritaire, ba boto limboka. Hein? Vrai au kalikamo, vrai penda ba Rwandais, ba Hutu, ba ndeko na biso ba Biariman. Non, ba oyo monaki Kagame. Ozomona pour ça na bango bon ce que pour ça na bango zani monsieur bazwa empire imatuti hein bazwa Afrique centrale yonso comme empire bakamati Rwanda ba na Burundi ba koti na Angola bazwi Zambie bazwi Congo bazwi Brazzaville pour bazé beni na Brazzaville basala imatuti so dernière guerre na bango yango so ki ba autochtone ba fungoli misu na bango to ba kote libiso suka ba kosala biso guerre ba kobengana biso koboma bango biso et puis parce que ba botani et puis ba continuer biso bana bango parce que botani na bango ba soda na bango ba côté belé ba botani na ba basi na biso ebele mais qu'est-ce qu'on pourrait dire peu maintenant vraiment en tout cas témoins de père et de mère de père et de mère aux ans le père et de mère parce que suki gas ah ba bango na numéro ko omona nga ta mande fe ke ayo na mande fe ça normal c'est arabe ta ebeto kwa kagana moi toyo papa tika toyo mutu wa mute ba mote na resta ba bon na pesi mbote na biso monsieur lengi mbali bosote akoya ici vendredi ça dépend toi na makamebela koloba biso to finga ka batote to loba ka vérité on a lobby ezali bosembo rien que bosembo nzambe apambola ba tout bazolanda biso et puis botia loboko na constitution nzambe omoni ke kuna déjà zali na katani mbongo zate et puis bato ba bizama ba un franc na bango bato l'église ya ba diaspora na koza pour bino na robonde la pona bino kolo apambola bino surtout maman on dekani faïda oyo maman Georgette oyo azo passer ba goitre et on a même médecin azo passer ba bec de nini wana bec de lièvre
oyo azo ba pandicite ba pression minene gratuitement pour basi à soda la famille ba soda et puis tous déjà le recensement nango bandi déjà consultation les premiers au sur lesquels pour ba continuer l'hôpital Nzambe a pambola ye na ba partenaire na union surtout Afribank oyo atiaka misolo na ye pour na kosunga ba soda Nzambe a pambola ye na pesi mbote na ngai bino pour utiliser mingi ba ventilier baza na YouTube ebele bazolia bino mbongo lokuta oyebi bango na yebi bango mais na Kinshasa awa ce sont les gens qui n'ont pas même l'église ba pena remate balandaka pe bango te ba yebi bango te voilà avant quand na YouTube a dit parfait musique ache oya koloba tu e bani ko benda bino mbongo ya pote ya passe bobuaka ba mbongo na bino te boluka bato ya solo o ba ko sambela pona bino ba ko pesa no ba directive divine parce que toi ba été 1 Jean chapitre 5 verset 19 le monde entier sous la puissance du diable. Hein? Fungola mise na bino na 4 na Ephésiens 5 verset 14 toi qui dors fungola ba miyibi ba escroc ba tondi na niveau na bango aso ba prier simbite akobenga lisuté abendo $1000 $800 $700 so benga akobenda te a bloquer ça dit quoi ce sont les escrocs tous ça on a pour na ko démanteler bango pour na ko bimisa bango et bazaka pe bato ya sonité mbale asim ozali kama ba escrocayo na basali na pas ça ba dossier mo ebele na ko bimisa bango mbala sima pour na été ba continuer misala na bango te na pesi mbote na maman nangale qui basi nyonso na kitoko na ki la plus belle femme jamais vue au monde c'est ma mère oui et na pesi mbote na papa nangai ancien bogar roi de Borsalino papa Ngefa Gala Ekebi Barthélemy Motodua na 4 na Genève Suisse poto ya malamu kolo apambola yo to pesi mbote lisusu na Mami Bomolo Bolumbu grand prêtre mère Baleine Fimbo bakanda na 4 onverse fiakola bangodi fioko Nzambe apambola yo to pesi mbote lisusu na rikile les boss kolo azalana yo wa Roma président ba diaspora na zone Sengomingo sangisaki bato na magistère tout sur le prophète Ngefa pour toute l'église. Voilà, tout sur le prophète Ngefa, Gaulois gladiateur, Bokimbela, le prophète Ngefa, Azoton l'église en Zambie, en tout cas, prophète Abimisi, la vérité pour n'aller pas dans tout cas, et vous savez bien. On peut te rebondir pour la bango, Nzambe, Azalakat na bango, Ndeko, pasteur Otobengi Dadi Lumbe, en Catalogne, Nzambe apambola Emmanuel Nzalambila, la majesté Nzambe apambola yo, Boxel Ikando, na kati ya italien to Nzambe azana yo, et to soki se susumini na bato nyonso bazo soutenir ba œuvre na Nzambe awa kola apambola yo, Guillaume Meloni, tout la mwisi Nzambe apambola yo, Tony Mabela na Allemagne Nzambe apambola yo, oyo batikali pesa eloko ozwa eloko voilà. Pour kozwa ngai na ba prier ozana likambo songo to dénoncer yango tout problème à pasteur Mibi comment un pasteur a commissionnaire à moi si c'est ça hein papa bino botana biloko na bino bina bato bolobaka boluka Nzambe est-ce que c'est réel pour moi je suis abilité au sali commission na ye eza ko tinde na kate kobo c'est ça et kobo ezali condamnable na Galates 5 verset 19 mais toi tu te rappelles loko yo mona ba commissionnaire kare basala il faut mega kare te modalo sa commission fa nani amega siko wana zali mo potu mawatro oki Nzambe apambola bino to kotikala numéro na ngai 00343 89 610 49 41 ko benga ngai et puis mon sous 00343 99 42 937 awa tolobi kaka bosolo voilà ezataka na lobi likambo ya fere nazali gaulois non je vais dire likambo ya solo soki moto amérité eloko amérité voilà oyoki amérité oyoki pense mwana yembi na français roman mais faire c'est un intellectuel depuis longtemps faire un peu en anglais en français tout ça on va te dénigrer mais au moins ennemi à Congo les Congolais yemoko bolinga eloko malamu tokumisa po ezala malamu pona lokumu ya Congo c'est ça ezali to kaka eloko mabe non moto alekio mobali ya mama babengaka ni papa voilà merci beaucoup à maman la Nita la gabonaise pourquoi pas ma jolie
ma jolie Kwete, merci beaucoup aussi na bandeko tout bazoti temps Kolanda biso en tout cas. Merci beaucoup à Belle Brida, Nelly Tambwe, pourquoi pas Jessica Jeng à London. Merci beaucoup aussi à La Joie Diakese. Merci à Maman Fanta Fofana, Maman Madiwe Mbobeton. Merci beaucoup aussi na Yemoko coach Emmanuel Kalonjouetou. Pourquoi pas à Esther Mavakala, Mavakalos, en tout cas merci Nayo, pourquoi pas na Papa Gérard, Motema, Maman Joséphine, en tout cas le 10 octobre, na quoi pas prophète Ngefan aux années vendredi, en tout cas au salé là, Maman Joséphine vidéo anniversaire et ça la kitoko, na elenye donc à mais la Maman Joséphine, tiens Esther Mavakala, chapé moi ka, ya routine nata moi sakasima. Na contribution et tonga voilà rebond de la paix pour la chaîne prochaine et de liboso en tout cas bande ko tout balandi biso Smokey 9278 grand rappeur totika un professeur arabe a repesa bande ko belé cours arabe bande ko bakende ko consommer sous chanson njili et ko sala kito ko nelengi eza na ba plateforme no sa téléchargement en tout cas bokende ko télécharger en ko sala kito ko na elinkanta mo héritier Ibula. Je dis merci beaucoup à Dali Ibula, Maman Mokonzi, Maman na Daniel na Dalex, Bébé Star, pourquoi pas na Mouzé na Sima Caméra. Merci beaucoup Nerve Bossitampene, Misapi et Tonda et Fanda, presse intelligente Mobimba na Pessimno Bambote, Tomonani Soti Nzambe Azongi Nanute Play. Monatie botalelanga Congo température ya Maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température